ola kaya yote takala bana libisaka nanda kwe ya ya bana oyo tangisaka ya yote o jali nami bale moko ya yote o jali nami bale moko o tango kota kili bala o yebi ndambete tanga sili yo mbanda okoni enkolo yetu yaka no kuyati bana mbanda yo kubunda mukinde oya kokalia kali Yahweh, atakini bana tikishagi tena mama, atakini bana tikishagi tena mama. Ngamba sala kimayele, abibizi mambongo ya mapa, doki mambongo ya fufute ni bali banywengi matama sawe. Ni bali basala kate bazirego, bakoti na lilo babako sabaliaka tusiniteza. Mi bali zobe Première question. Qu'est-ce que la mort? Adopter. La mort c'est un changement de la vie. Ou bien la mort c'est une petite repos médical. Deuxième question. Parmi les 24 communes dans la ville de Kinshasa, quel est le nom de ces communes ne sont pas connues? La commune de Kisesso. Troisième. Pourquoi dit-on que Kisesso est les personnes des humanités? La réponse, parce que Kisesso marque de courant. Yahweh! Ngaibo wuli na ye Nzambe Yango langa Ndintete Ngai na mataki na ngomba Soko koi Koluka lutu ya bana Nana tindi Na makanzi na ngande kosuwapi Ngama umbu na yo Yahweh Yano nanga Awa yo wile likobala Awayo wale likobota Yebaka mobile via salakate Kota na yo ya matembele Mama Nabiti ya kopa Merci. Basambela te basambela te. Est-ce que nzela mula iba bandanga ngona mbangwa makasi na katika chokolemba te. Ba ya sima ba ko double te. Que ba resambela bilona lela te. Nana yaki na nane kwa lelela. Alors, osomi chola pona ni. Kozanga bilamba utambola mutakala bango poto biso kisasa bakuta tokufa bango mbeti biso bitoko to nimbaka te to mesana bandunda na bamatembele mabunde konda so beti biso la piaka na hote mayaba timbela fomelama ebele batondra ba felisa bil mais so tambi ko tamba na bango désordre so mezo bisa ene muto sambela ba comportement boy abandi ba felisa makasi mo akoka ke bana fi comme so peksa batu ko sambela bato basaka na église alambela ba passer mais comportement mabe au katelo lingala na quartier poso ko évanoui après bandoko sa amina lele asa yindisi na webi mabe maître milinga ko sala piaki ali babete ba famille to ya nzamba yebi yo pourquoi mutu mbongo bakanga endo kitata bomi mutu na kisi osomona mutu mbongo bakanga endo ka bomi mutu nyosa ko batia ko pesa mo baboya sala piaki ko me ma charge nyoso mabe na famille kende matanga famille to yebite batama na kitasi mabatimbela yo tango mosusu nani okobeta ma innocent au mwana mobala ba kisular na baro zo tije sular makamba kuta na mwana vie o ba beteli mabaku akoma so balale meli de bière te mazo pongi na miso ko tire sular o sa sular te makamba kuta na ngo ba choquer le cas azana moteme soka lo kwa soda ke ndage betre yeba kote ya so ko kola bia mingi bakola mabe ba nyoso bakenda bar balingi kuitite makambo le cas so ka lango te ko lota ndota biete faut que bana fi déjà le rôle ndaka ko futela babongisa ngo ko le kapana bino te mkolo kolongoza na souci oyo mkili ya nyongo comme siambo ya yo mwanza mapesi mbongo na mwa santé kitoko moni baninga pamba maître bi mkili oyo oko polo konena bazala ba patron fa yo tala place basuka tala lisolo ba konziminene ba dondo na mkili basuka wapi au moins na patron cha mbongo na banque ba milliardaire makufa na ba 57 ans 60 ans papa moko piateur bo tolo tilo ko 80 ans okamate nana bombi ya umbela na piaka na ye zambe témoin mete ko sakana kana fite oyebi mukilite fandanye ko seka mko na fulu te pe bete la fe comme ane bonisa ka batu na fete mo oyeba ona mingi lo ba mukie est-ce que likele na kata samba banga kanzoko pale kaina munene mutu mtako kasa la mezira taina sukela ndenge pesa mela yo est-ce que soko sa munene la to lia ka bien ko le kabisa batanto mike ndenge santé baka mela yo oyeba maître, vous savez bien. Ah, toi, ça, comme ça, la salité, ça, ça n'est conçu. Vous m'attendez. Amen.
parce que bafundi bazaka na mikuwa so basangana kibomoko ebenda pesa to muso nde kufa imataka nini te alors bongo yokalo salela frasa maria na zolo bezokana affaire de ta mona raté so ba yoki pongi animba raté animba to ko muta ko tala ko nimba so c'est là faut salela obanga monena mukilité kangama na nzambe oyo koya soko taliki un jour tokokufa otela moninga fier pona yoko lisolo bafinga biso nini 30 ans ndako tozela fufu totanga te bafandire bandaka kisenzo merci ye patron ko na famille bien ba potolere nyos tala ba jeep bandako tina Paris tina Afrique sida sana bandako yandanga bien ba garde corps kolata bien moi to ko kae ko tiola biso lere nyos yoka tolio comment mukolo patron ko kufa ngamo bola kisenzo na kufi toke kutana ba voisin na cimetière ya Kinkole mutako benga na muninga banda kuna ba fatiro sindoli ndenge ona ninga kota ba piaket na matikuna cimetière matito sokola mutako kata vanité sorole ni sangana mukilipona kosa mona patron kufi ba tiata $100 za nzamba zaka mopao 0 sur 100 tout est vanité kolenga raté maître bisanga mukile saka pona tangu muke soko kati motema nyoso na maye kolengisa muninga te nzote za mabela pamba to batela kote to kokota lola to yaki ya nyongo oye libela te ko tia muninga fierté ato kati kofo kati mande fo nuna te ato bombisu ka pembe na yomba mwindo matame ko dessiner te ko ki manzela to seke ndo kufolo lendo no pona zonga mutu tant que l'homme qui l'a yaka tchaka batu kaka alors yo recherche baninga pona ni maître note en vérité ko le la raté ceux qui maté mabe o ini famille na yo yana maté muso baté yo na pesa komi ko bangi na ndako note en vérité o le kaba enfoutement sorcellerie blocage ya nini na pas exemple pantalon pas qui poche pour bamba ou négligé oui ko lata ngum ko le lekio bosse me tuma 3000 na poche autant blabé 3000 ko ça quand enfoutement de enfouté yo abno comment enfoutement la bénédiction la malédiction donc on va te passer du que poche on a qui na mbongo me bunga vous allez payer cher. Vous allez payer cher. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous faites vos armées pour aller mettre des bataillons là-bas de chaque pays d'Afrique. Est-ce que chaque pays d'Afrique sont des soldats français, des soldats belges, des soldats allemands? Qu'est-ce que vous êtes en train de venir faire là-bas? Hein? Des mensonges. Je me persiste. Vous allez payer. Bob Marley, il vous a chanté dans les chansons. Vous allez payer. Vous allez payer. Les enfants africains sont réveillés. Et quand vous voyez les noirs, vous êtes en train de les regarder, de l'ignorer. Vous êtes en train de vivre à cause de ces noirs-là que vous êtes en train d'ignorer. Dans votre magasin, il y a plein de diamants. Dans votre main là, vous êtes en train d'utiliser des bagues de diamants. Est-ce que vous avez des diamants? Hein? Vous avez des diamants, vous là? Vous avez des diamants, vous? Vous êtes en train de porter des portables. Est-ce que vous avez des matières premières pour faire des portables? Des connards! Vous allez payer! Vous allez payer! Comme on dit en espagnol, la puta madre que nos parió! Mierda! Caraco! Le chingara! Vous pensez que les Noirs viennent en France là parce qu'ils aiment les France? Non! Vous êtes en train de nous dire les réfugiés. Voilà les réfugiés là. Quels réfugiés? Nous voulons rester dans notre continent d'Afrique. Vous allez quitter France, premier pays du monde, deuxième pays du monde. Quelle puissance ils ont? Des armées pour aller attaquer là-bas. Hein? La puta madre que lo parió. De mierda. De mierda. De mierda. Vous allez voir. Moitié. Vous allez payer. Vous allez payer. La concha de son madre, carajo. Tout ce côté-là. On est les 15, donc direction Olympia. Bakali, extension Madeleine. Donc voilà. Ciao.